Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur Correcteur News avec Yemoko Krachou. La journée internationale, il y a lutte anti-mine. Oyo, République démocratique du Congo, gouvernement Nabiso, na centre congolais de lutte anti-mine, Oyo na Kambaka. Nous avons célébré la journée des Nations Unies. Batia qui le 4 avril, il y a chaque année. Tout ça, le lundi parce que le 4 est le dimanche. Alors, les Congolais, il faut que l'air bitumba ezo salemaka, ba mine na ba explosif ezo tikalaka. Yango nde ezo kata bandeko makolo, ezo kata bango maboko, ezo boma ba mususu. Basala très attention na yango. Journée à l'éleuse et sensibilisation pour na koyebisa bango ke ba keba. Et puis ba yeba lisusu ke bazana ba service oyo ezo sala musala wana de manière efficace na kati ya Congo. Alors, service yango kombo nango centre congolais de lutte anti-mine. Tosali makambo ya bamine wana depuis 2002. Sikoyo tozana problème moko ya makasi oyo babengi ba engin explosif improvisé oyo eza ba biloko oyo ba rebelle terroriste ba DFMT no bazana Beni kuna na Ituri bazoko fabriquer yango. Surtout bandeko ya Beni, Butembo ya na Ituri territoire ya Mambasa basala attention mingi pona batu wana soki bamoni mwa eloko basimba te ba informer ba konzi ba ko informer biso to kotinda batu bakende kolongola. Musala na biso esengi mbongo ebele parce que il faut to somba ba équipement, il faut to supporter bato bazo kende ko sa misala na kati ya bazamba na se ya ba moi, il faut kozala ba équipement nyonso, kozala na ba détecteur, kozala na batu oyo bakoki kokoma bisika wana basala misala wana. Po ezana kati ya ville te. Nini wana ezaka na banzela ya zamba esika ba bilanga ya batu, esika ba ndako na ba village. Donc ceux qui moyens zate toki ko sala yango te puis des ménages coûtaient très cher. Ezalaka mbongo ebele pona ko sala yango. Donc mikakatano eza mbongo ya mibale eza sécurité. Parce que na ba zone ebele ezande esika ba groupe armé ezali. Moyen to kota kuna to sa musala ezate. Voilà mikakatano tozana. Rosette lui là pour nous faire part de son expérience pour plus 3 minutes seulement. Maza, athlète paralympique, membre de l'ONG Souris des femmes et mannequin des Souris des femmes. Accident nangana zwaki ngona este goma vers Uchuru ezalaki na la 2000 ezalaki na moment ya guerre les guerres ezalaka na este erto kima na kati ya Zamba papa azalaki kinois kuna akenaki mission de service erba soda bakoteli biso yeto ebisi papa tokima papa lobite ngaso kokufa na kokufela na ndaku na ngai tosiplie papa na ndenge nyonso papa baboyi nana mama tokimi tokimi boye na sima batikali koboma papa na grand frère nga kote na kimaki na zamba nde kote na kenaki konyata mine na nyataki yango ekataki ngai misapi ya suka ekati ngai misapi ya suka na gangi mama namoni misapi na ngai ekatani mama ya azwinga ameminga na hôpital ya Rutshuru tokomi na hôpital temake ezalaki na moment ya guerre traitement ya malonga ezalaki te mama atiki nga na hôpital azongi na ndaku akekuta Debi Bembe papa na grand frère babomi bango na hôpital ya Rutshuru balobi il faut tosala au transfert na hôpital ya Goma tokomi na hôpital ya Goma pendant une semaine bameki koluka bazongisaka mais puisque ata likolo etikala esimbaki te balobi te il faut toluka toka te likolo babengi famille balobi biso na famille na biso handicapé aza te baye epa na nga moko bayebisi nga Rosette
soto katio likolo après état likolo na ekobota nazalaki na konzima tellement que pasi esi elekaki déjà degré ya monde naki kondima bakatanga likolo bakatinga likolo après une année 7 mois on a salaki na hôpital facture et kobima $1000 na l'an 2000 possibilité à kofuta ezalaki te les gens étaient volontaires il y a 6 heures bangonde bafutele nga facture on a bima na hôpital kozonga ndaku na zongi na ebisi yaya depuis bolobaki likolo nga ekobota ezobota te pourquoi nazalaki na âge à 12 ans 11 ans nazalaki na kondima ke likolo nga ekobota ayebisi nga te il faut tokende église tokende koprier po likolo na yo ebota tokende église nasali jeûne ya 3 jours sec ngana babeki naliaka te namelaka mai te nasokolaka te po likolo na ngai ebota tosilisi jeûne likolo eboti te tozongi na ndako après 3 jours ya jeûne même toujours bavolontaire ya 6 heures baye kolukela nga na ndako mpo basombela ngai prothèse tokie na esika basalaka prothèse basaleli nga prothèse kolongwa Goma koya na Kinshasa eza toujours grâce à 6 heures lelo Rosette naza athlète paralympique bomoni na lati ba médaille naza fier ya handicap na ngai grâce à sport paralympique lelo natamboli mboka ona ndimaki te nakoki kokoma et grâce à handicap na ngai lelo naza fier ndenge naza dernier message nakoki kopesa nalobaka mingi so nzambe alobi azongisanga lokolo ngai Rosette nakoboya et puis nakopesa 4 valeurs paralympiques courage, égalité et détermination et inspiration. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Rosette. Bien, tu bengi maman Nassi Fenga pour 3 minutes tout au plus. Bonjour tout le monde. Ngai Nancy nazwaki accident ngai. Ezaki jour moko na kende cours na ISTEM campus. Tokufelaki ami étudiant. Dès que babimisaki bembe wana trouble ekosalama nde nazwaka bale menoika bazoloba azwi bale na petotuna nani wana nani tonga mona tombola lokolo ezotombwama te na senti crampe na gangi nga ndenge na se retrouva na hôpital basali opération mais esumbika te basalaki au moins 4 opérations ezosimba te genou ebandaki kovimba ti na clinique balobi basala biopsie baye kosala biopsie balobi ke naza na tumeur bénigne ti bamédecin babondelaki nga balobi soki olingi ozala en vie faut baampute mais trop jeune ande koboya nga lobi nakoma na handicap malamu nakufa na lokolo na ngai grande sœur azalaki na humain médecin ayaki kozwa nga toke humain basali mpe baopération esimba ete ti baye koconvaincre nga baampute tosomba prothèse otambola bakonzi ya mboka. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nancy Nsenga. Il faut noter que le... Nga monsieur Rémi Ngamutala, naza président de l'association de rassemblement des victimes des mines à Kinshasa. La web Sabino, on est un peu bref parce que les camions ce soir quand ils ont quelque chose dans mon thème pour la rappeler quand chaque fois ils ont bien été. À cette époque-là, nous avons jeune enseignant. Nous avons jeune enseignant. Baningoto abandonné l'enseignement, baya ko tromper ngai non, soto utilu na na folie à grandeur, baza ko sala dépense à $100 par jour. La sera une permission de famille boyaki. Mais la mutuma kasi na ngai na kimi famille. Okende tokenda ki soit disant éclairé
ntango tokatisi rivière moko tungila bo bayi kote ya Kayemba bon tobandi okende soit disant éclaireur wana alobi non quelque part kuna eza na barrière bamilitaire tokɔta na zamba ntango tokɔti na zamba subitement na babutu wana j'étais pour ma première fois na okɔta kuna ila fai toke na dengi weti kaso dengi weti wana carrière moko ebotama ye kuna alors na santaki kaka mbala moko détonation moko butu mystique nayoki neti eloko moko boye natomona lokolo kilo nasimba lokolo mosusu nayoki mai nasubi ukoma nabundani bundani nayoki neti fatigue neti pongi nakwei bon jusque là 3 jours après naye ko me retrouver donc naye te so 3 jours mais naye ko me retrouver na hôpital bon ndenge nalongwaki wana ti na hôpital peut-être balingobetela nga mingi te mais oyo baza na courage babetela ngai après grand sœur nanga lokola aza kolinganga mingi j'étais trop jeune et plus beau na famille alobi ke non basala tu baresir makolo oyo likolo po oyo ezaki andommage mingi eza lokola tu bato baresir na gauche mais desa abundani aresir te abi non il faut babilana moko babundana na wana mosu etikaki tititi bilele eza kosaugmente bayo koampite juste na époque oyo cardinal malula akufaki nazali na hôpital d'ailleurs baampite na ye na ndako souci na ngai ezalaki koma na komona moto aza na makolo mibale est ce que mwasi oyo nalingaki na époque wana ye nakomona nga akosekana na ngai lisusu alors nabundani bato bakuna kolukaluka ngai tititi na bato ya seiser après nalongoli flus nabimi libanda oh non bakopesa prothèse naza koyeba eloko babengi prothèse te alors pour la première fois seiser asombeli nga prothèse en tout cas ça fait bien abandi kotambola bon naye kobundana na bali minute oyo nasalaki accident na bali te naboti te naza nini na fiancé te mais minute oyo naboti naza na bana 9 moko aza licencié déjà donc nazobundana bango kaka donc oyo rosette alobi soki ata yesu azongi lelo peut-être nzambe ke azomisaka lokolo nakondima te pourquoi parce que na lokolo ndambo epermettre ngai nasala orthopédie nakoma lelo peut-être so nazala makolo mibale nalinga nakoma te alors yango nakosenga autorité batalaka mpe biso bavictime de mine bazosouffrir vraiment à part biso ozodébrouiller mais so otali mingi bavandi kuna situation na bango eza catastrophique tozokundana mais en tout cas o bazala mitema kosalisa lokola basango basali j'ai dit et vous je vous remercie.
La coordonnatrice de l'organisation Sourire des femmes peut aussi... Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Crachou.